tous et bienvenue sur Eurotech TV dans votre émission Le Congo en marche. Le Congo en marche, c'est une émission qui nous réunit tous les dimanches ici à Paris pour parler de la situation politique de la semaine précédente en RD Congo. Bandeko balandi mbote na bino bisika nyoso bosangani ezala na Océanie, ezala na Afrique, ezala na Europe, ezala na Amérique, bisika nyoso bino bozali na Asie, bolandara biso. Merci beaucoup pour la confiance renouvelée, pour votre fidélité na ba émission na biso. Donc tozali awa pona kolobela mboka tolinga format to beta c'était na solo ya mboka, puisque vous voyez très bien bandeko que ba force information eza ebele. Donc ba intox ezali ebele, ba fake news ezali ebele na kati ya mboka. Mais biso tokende vraiment na mozindo masolo esika nini tokozola bino ba information ya solo pour format to diffuser bino. Donc tolanda qui semaine passée mobimba, semaine passée à partir du 30 donc dernier nzoto ya mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba ekomaki na Kinshasa, mboka elinganaki na ndenga mukete. Donc bandeko basanganaki na stade de martyr esika nini président a invité ki bapaya ndenge na ndenge bayaki wana pona ko gumba maliboso ya Moei. Alors bandeko tosana na oisika na bandeko nanga otosana baona oisika équipe mobimba au grand complet lelo pona ko rendre hommage na obisoto bengi le héros national. Le héros national simplement puisque Bitumba Mignoko kozongisa bamboka, il fallait qu'il va vraiment élever na niveau wana. Alors bandeko, bonjour à tous. Bonjour honorable Eurotech. Ah donc on est là avec papa Jean Chimanga. Bonjour papa. Bonjour honorable Jean-Paul. Ah, merci beaucoup. Alors docteur Mo. Bonjour Jean-Paul. Toujours présent, toujours présent. Vraiment, toujours. Voilà. Maître Chouamboma. Bonjour honorable Jean-Paul, président fondateur Eurotech. Ndeko. Bonjour Eurotech. Toujours. T'es pour moi libanda. Béatrice Bongela, ça c'est pelagi déjà. Ah, c'est pelagi déjà. Ah, il est bengana kala. Alors bandeko tozongi na masona biso to ebete mboka ezaki ya koningana lelo mboka e yambaki oyo afandaki 2 ans mobimba depuis le 1er février 2017 na kata moko na mboka mpaya, tout précisément na Belgique. Et sika nini ye a kufelaki. Alors nalingaki vraiment na oesika to focaliser uniquement sur kolongwane na Belgique na onyo selekaki na Kinshasa. Mwana mboka nanganti o zawana pona kolobela biso na oelekaki mukolo ya dimanche to monaki nzoto ezongaki. Impression ezandeni ke nzoko tona ezonga si tardivement na Kinshasa. Vraiment honorable, merci beaucoup na la parole ndongo pesinga. Nga na sepela mingi nzoto wana ezonga. Po bato mingi bandimaki te kino un jour nzoto wana ezonga na Kinshasa. Kozonga nzoto wana eza lokola victoire oyo ya peuple congolais. Pour mingi basala kino nzoto wana ekanga libanda etika libanda eke ezonga te pona kola sakeno faiblesse ya IDPS na faiblesse ya président Fati ezali kona pa loko kunda tata na yete ni nango baloba te pona nzoto wana alo wela pouvoir alinko akoto kunda tata na yete siko ala sika mwana mobali akundi tata na ye na mabela bakoko na ye jango ngana zane singo mingi na mona kino esala kibina malamu kino akunda tata na ye na mabela ya bakoko na ye. En plus avec beaucoup d'intentions. Et puis si image qui toko, et puis si valeur na famille Tshisekedi, et puis si valeur na peuple congolais tout. Puis ce Congo na uniso ezaki kangama ki na Rwandais. Ba Rwandais ba yaki na pouvoir, ba kangi pouvoir, ba boye que nzoto wana zonga ya ça. Et zonga ya nzoto wana, il a ici confirmé que non, Fachi aza président. Pour aza président de la République, a même corps ya tata na libanda, a même si ba prisonnier no so ba na prison. Bah on va la immunité. On va boire que zong savon va passer par la vanille. Zong si on le sort. Mon macambo ya keo président aza président étiquette. Oh aza nani pantin. Oh alati masque et la kabila dans la ciment. Macambo le sort et sili pour on se va chaki tembe esuki tembe fandi. Alors on comme mwana mboka na kota la batunyu so baya kite na kata ya fait tout ya cérémonie wana batutu baya kite simplement puisque bayebi que mwana mboka tozo mona on dirait azwa ki pouvoir uniquement pour na kunda
papa nae est-ce que zali avinao batuluko banani ba yakite na matanga luko banani te belé ba personnalité ming ba yakite Kabila yakite Lamuka ba yakite soki Lamuka na koko loba po Fayulu azamo na mboka mais o tangi wana soki Kabila wana ngai personnellement soki Kabila to yebika non considère comme Kabila te soki yete ngana komona pasité puisque soki ebembe sokoro ya Nkondo qui s'est dit à son âme, ce que ça a 2 ans, Bakunda qui a monté et Zaraki Ndeye, Moutazaraki, responsable de Makamana surtout. Azana base ya kuvanda se bembewana, eva na mboka bapaya sak Bakunda yango. Na mutemba ne mabe, na kozanga bodingo na ye, na kobanga na ye, iba ke soki bembewana ye, population ba se soulever, peut-être bako kosala soulèvement populaire, akokima, yango akangaki bembewana ye yate. Donc ya na te ayate. Azana tina moko yoyate soki Fayulu Lamuka eza problème te basali mabeta bango so bayaka alinga ko Lamuka te amoni bien que akuko ya ne bembe ya Nkondo kisekilité biso na biso ndeto yebi en tant que peuple congolais en tout cas tozane sengote na Fayulu asali yiso amona ngoma lamu ya problème te mais soki aya rapé alinga ko Lamuka te avanda esa le côté alors ndeko naibi très bien que tangu e bembe longwaki na aéroport est-ce que Bazaki vraiment obligé baleka na siège à IDPS puisque toebi que moi na mboka na moi lelo asa sous président ya IDPS mais asa président à tous les Congolais mais est-ce qu'il fallait qu'il basse la vraiment scale na IDPS? Oui, en tout cas, merci Mingina Batazo Landabiso autour d'une table de débat. Na CPI na initiative na CPI nango parce que on est là qui siège ya parti. Ve tia kufiwana alonga na no présidente. Tanga kufinde ba ko sala o basala ki abenga ngoni congrès ba ko voter mutu mususu. Donc azalaki donc akufaki le roi président et UDPS. Voilà, ok, très bien. Alors, le roi Basaki congrès na Simanaye. Félix Tshisekedi Tshilombo, le président actuel, Yem Tazalaki élu. Alors, tant que Baye Nebembe, eza normal. Même Wanagate, même Nanina, et pas Fidel Castro, avant que nous couvions Namboka Naye, Baye qui on a siège Naye, Batambolaki, même Moussou, Rachel Arafat, Namboka Palestine. Tant avant que nous couvions Namboka, Baye qui toujours ba siège à partir na Bango, ici ko Sala Bango. Eza normal. Et puis, Congolais, a CP la guerre, le roi Boyo, mon pépé Moko Zalaki Wana. Boyo Bimisa, esprit Moko Wana, Boyo Bisango ke Ozongi. Donc, c'est vraiment quelque chose et c'est un symboliquement et c'est ici partout dans le monde. C'est ça la parole. Et puis surtout on a 4 peines à parole et puis l'esprit peine à Félix Tshisekedi Etienne. On comprend que la Bible et ce que ça m'a bébé. Alors Ndeko, le messager te dit très bien que papa il fallait qu'il basse la scale et pas naïe et pas nini yé azaï kofanda. Mais lelo azalaki même sora kufa paix à son âme mais azalaki azali papa, il y a président de la République. Oui. Azali, un simple militant, ou bien Azali président, il y a UDPST. Au moins, une perturbation, et Kotaki n'a qu'à limiter, tant que Kotaki Bembenae. Est-ce que Félix Azaki obligé Alex Bemba Panenanda? Mais tout le monde a coutume, il y a Zaïrois, Congolais, Zaïrois, Congolais, oui. Toyebi keno soki mutu munene na kufi na mboka avant que kokunda ye faut aller kisaye bisika oyo ya lupango na yo be sika hôtel a tongo eloko songolo parler bani ko gérer pour bala sa keno esprit na ye eza place wana retour ya Congo wana tout simplement la délivrance à Congo c'est-à-dire onyo stwe kangama kiza ofungwama esprit zali sillonner 4 jours et la qui que esprit on est sillonné partout dans le Congo à déverrouiller démocratie et voir l'état de droit voir na kata makila pe la mentalité il y a congolais nyonso il fallait éco tawana bon mona ki kolela mama Marthe on a benga que non mama Teresa du Congo aleli abina ndima kate bembe oyo ekoya ekokota na kati ya lupango eche Tshisekedi wa Mulumba pe ekoti à lui voyez vraiment ya solo mubai na ngape bakundie na mabele ya bakoko na ye esengela ki eya po indusa etika na kati penza ya siège kimie kota na ba antivaleur nyoso bazoluka bazwa so gide peso ineni c'est-à-dire ayiko zongi sakola musabango malembe bozonga na nzela esprit ezongi evandi confirmation totale que non bel bien Tshisekedi wa Mulumba azongi na terre ya ba ancêtre na ye bao bazaki na tembe efukami tembe etosi tembe endimi eza lupango mupayate lupango na ye oyo azali kovanda yango confirmation ngwana pour la sageno congolais sepela. Alors papa Jean Kabea tu es très bien que Ndeko wana azali président de la République monsieur Tshisekedi Tshilombo
mais non seulement président de la République, mais aussi Azali chrétien. Azali chrétien, mais na en clair pour de quelle congrégation il fait partir. Mais est-ce que Bazaki est obligé na mausolée ba évacuer tout batika en famille pour nayo lisolo et ngaki zala ndengenine puisque tout bazaka même curieux ba évacuer ni ba benga na ba sasunge bokende kaka boti totika en famille pour nayo ezai pour natinani. Bon, papa, wana koyanula yo malamu honorable, puisque na kacha ba famille, tout le monde a répété tout dans la cimetière, tango ba kundaka moto, ba to bazala ka tango ba kotika ibemba moto. Mais ezakala maloba mususu, ba to balobaka. Ba ezakala maloba mususu famille alobaka, oyo no senga keno, ezala kaka famille de moto, ba koloba liloba ya suka. Hein? Liloba ya suka na yango ba keno ba to no so balongwa. Batika kaka famille mutu oya papa et liloba suka mutu oya kufa ki fala la mukalo ba liloba suka parce que wana plutôt de que famille de moto koloba famille de mtaloba na kati ya famille na bango mais famille aloba liloba suka mais prêtre monseigneur ndé il fallait que ça soit mambo coutume monseigneur ndenge to mona kinde to mona na kati ya stade monseigneur bayaki basali messe na bango basali ba ensemble na bango ndenge basalaki basopi mai pona pambola ibembe ke yake na kimia et puis tant que comme na mausolée batiki mausolée ba nyonso bayaki ba comment na mausolée après un moment donné ba biki non ba nyonso ba longwa batika la famille donc la famille ça veut dire il y avait des choses à dire il y a des derniers mots ou quelque chose à transmettre à président non et vous allez moi s'il y a des transmissions Félix Tshisekedi a ça un mot déjà moi pumbu moi mon et là ma pumbu Félix papa pour sa bénédiction tes akisi papa Etienne Tshisekedi azalaki na bana ebele mais parmi bana nyonso ya na bango o azalaki plus proche sur le plan politique et donc Félix Tshisekedi Tshilombo donc ayebi secret nyonso tant ba bengana ka papa na ye baki ko tshai na kabe ya kamwanga kuna akendaka na Félix na mama mata kama mbale ba mwana asuka tele na bango ndako t'inquiète bango neta ba bengana ki tata na ba bio Tshisekedi ba bengana na Congo Mobutu akangi azongisi na mboka azongisi na Félix donc Félix wana alaki pembe na tata na ye amona ki nyonso tata na bana ko sala ayoki pe nyonso mama na bana ko yesa si tata na ye et ça le pe que non ala ninzela wana ya tata na ye ba mususu bana ninzela wana te leka Félix ne mutu ala ninzela wana ya politique botan ala ninzela politique tata na kufi biso motu mona ki que non tangu Félix ake pa tata na ye tanga koti na stade de martyrs et là sanga salaki a télémi liboso ya la tata na ye a simbi sekei c'est une transmission na ba coutume ya ancestral ou ya ba congolais banini c'est une transmission on doit transmettre moi na yo à ça transmettre et belé de la bomoyi na beaucoup na kufa na yepe ko simba sekei wana ezaki a dire la transmission directe c'est quoi la mausolée tant ba kei na ntsele ba bi na ba nyoso bolongwa ça veut dire il y avait des choses à dire chacun il avait un mot un dernier mot à dire à ces messieurs là à ces grands hommes donc le mot là c'est pas un mot que tout le monde va entendre. Peut-être que je suis là, c'est un président. Babite que nos présidents l'a raté. Oh non, moi c'est un président, maman, moi c'est veuve, ce sont des êtres humains. Peut-être qu'ils ont une place basole là, bah ça fait que nos mains avaient écrit, papa te tchikiowa, tout à kozonga. Donc chacun avait son mot à dire. Et les mots là, ça ne devait pas sortir dans les médias. Okay. C'est pour cela que non, ils ont poussé les gens pour que non, et c'est un entre familles. Alors on décote. Biso tozo kansaki batu tout baroya na stade batu tout baroya na mausolée batu tout baroya Félix Tshisekedi pour la matanga papa na ye mais sauf monsieur Bruno Tshibala na monsieur Olenga Nkoyi. Est-ce que c'était pas aux acquis curieux est-ce que baye pour nous refaire pour ça l'assemblant ou baye vraiment pour nous compatir na liwa ya ndekoana est-ce que yo s'attendait vraiment que baton basa na matanga. Oui, bon, Olenga Nkoyi comme tel, Nandi, Nayebite, pour Nayebi, passer, Nayete, pour les Kiasaki, Moutabobutu, Banakala. Ça n'a résumé, mais Balazali, Moutumoko, hein, Neye Moko, Lobaka, Yemutu, Azala, vraiment, bras droit, ya Nkono Kisekedi. Donc, erreur, Basalaki, Tangazaki, na pouvoir, Azaki, premier ministre, Asalaki, Makasite, Asaki, a négligé qui Korwana Eya. Ce qui y a salaki tout que Korwane ya na kasi na lingo za honneur yango a perdre honneur na yendenge a négliger que Korwane ya te ça dit 2 ans que ya za premier ministre 2 ans et corpé yete donc yango a koma kindengwa donc ce que kuta kota ki ba yamba ki ba beta ki maboko
ezaka azaki na chance pour ceux qui tiennent ndimi avec mutu balingo benga ko takota ko tuté puisque asalaki makambo ya mabe mais lokola yaki bon asali mabe te moni pe loko mabe asali te bon ka aya na matanga po soki aye et kozala kutu bien po ndeba do ba kutu soni bo mami sute ya mais azali wana azaki na soni aki vraiment abati na mabe asali yebi ye moko intérêt que en tout cas asali mabe mingi mais asa obligé aya pour soki aya raté et nous encore pire lokola yaki asali malamu asali mabe te. Alors maître Chouramboma, est-ce que Bruno Tshibala lelo auto tonga auto ko aménager prison ya Luzumu, donc c'est-à-dire que ayebi ke bilia ke bikoki Luzumu wana soka salango prison 5 étoiles T a se retrouver na Makala, mais malgré tout ça congolais tout le monde ende bazo lolaye pour na démarrage ya travaux ya 100 premiers jours, mais aye quand même na matanga aye ko afandi pembe na Félix et puis azam tout moko la chaque papa Etienne Tshisekedi na moment moko très difficile. Est-ce qu'il fallait que vraiment aille na kata matanga? Oui, normalement place wana na sepeli na courage wana na sepeli na action wana sali parce que quand on dit Bruno Tshibala to yeba na biso payete to yeba vraiment avant na lemba madame aza osala mikate autaka lemba makoloti na limete donc aza marque ya Bruno Tshibala azaki mera oteka mikate na quoi parler. Mais oyebi na kata noté pour les ceux qui nous regardent donc la seule action maman na sali a inauguré toilette. Voilà. Mbala moko mbala déposé nini. On va continuer. Donc aza mutu oyo marque moko fabriqué conçu par Félix Tshisekedi par papa Etienne Tshisekedi. Donc yeso ko yakite l'Église à la honte mingi parce que yeso tambalo kwa na après na biso. Après on est en prêt ya famille wana. Vous comprenez? Ils ont pris un bâton sous-souté. Donc c'est normal que Azalawana et puis et ça linga plaisir parce que même le divergence mais à la kisi quand même bomotowana que aye ko sala po vite c'est que même de ba misala ngobambe mabanga ko finga yemuyibi même yemo fandi na ba miyibi ba yembele ba ndimi même yemo papa place azali atika ki note mon côté ils ont notifié que mutute la yate atika ki ngote alobaki bemena donc mutu ye moko yebi que en tant que patriarche et bemena ngeza pona mutu nyo surtout tanga moni bango ba ye wana na si place aza comprendre baza ba enfant prodigue soko so bebi sako ko zonga to boka bango ndenge ni aza ye moko te bongo mususu azaka mwa pembe wana ni pa utaki belisika ko Sami Badiba si azala ki wana mubake pareil baza wana base belé ba récalcitrant pala ki wana mais qu'est-ce qu'on peut faire to yambi bango parce que baza ba enfant prodigue tango bazongi na tanga matanga ba reconnaître que mutasala bango yo même trahison au moins na matière wana bazo landa ngai bo tenir bango rigueur te parce que papa yemo ka tenir bango rigueur te même Jésus-Christ étant que Seigneur azaka desi Pierre Wanganie Judas teki est normal la nature humaine même Jésus-Christ notre Seigneur il décide papa allez là bi maman maona mutakote kanga fallait pas botama pas cité mais bon ce que quoi humainement boy tout le monde en tout teni ba to se pe ndenge baye mais bon baye te ba miyeba ba tikere ko na botutu to ko sukula bango te to tangi kombote mais bon baye te parmi ba opposants wana oyo biso to fabriquer bango ba ko sukwa mati ba to tamba na botutu na biso. Alors le messager Galate to beta qu'il solo na oisika na oetali monasemi monanite papa allez ki wapi. Oui azana makala te kuna bimisaki déjà akimaki bazongisi mais babimisi sur la ndenga normal mwanda semi azawapi akota ki makala babimisaki ye akoti babimisi ye OK pas abungi état ya mwanda semi aza affaibli par maladie aza malade tant ozota la santé na ye ozota la elobeli na ye au contraire yekutu mutazo ba mingi te mutazo lobela ye olengankoi. Et là, qu'est-ce qu'il y a après 2 mois, 2 mois, on a quitté. Dans le stade, à mon pété, tu y es venu dans le réservé peuple congolais. Non, c'est la mon pété. Non, c'est le père mon anité, parce qu'avant mon anacélé, il faut mon dans stade. Quand on a stade à yété, et là, qu'est-ce qu'il y a assez mazal mambobelo à Koloba, par rapport, il y a Bolo quoi, qui est traumatisé, n'a pas un oya nango ya tribal. Mais pour vous, ça n'a été moutou, un certain mois d'assez, mais vous avez le bakeno, ayaka na discours nini et pas peuple congolais. C'est azalaki na service à les Kabili ba utiliser azaloko la lilala oyo ba meli mai ba boaki poso basé sur utilité mais si que le président actuel alobi nanjoka nanguma nangando tokosala na bino yaza mai mututo ya kokota na kosala bino abimaki azongi abimi basi balimbisi tozozela akoloba mais à ce qui concerne ba o ba yakité
vouloir ou pas eza na mutu te oyo akoloba na mibimela nga moko sauf nzambe na politique tikalo ba politique ya Mobutu muta comment manifeste en sele eza Etienne Tshisekedi wa Mulumba alors ba oyo nyonso to ba bima po basala na Mobutu azalaki kozwa bango na IDPS tozobenga toujours la boulangerie oyo esalaka mapa ya ba politicien congolais ndesima akepa Mobutu aliyo parce que Mobutu akozwa bongo te soki oleki na école ya Tshisekedi c'était eza na mutu te bango to ba s'incliner et puis basengi ba bonimbisi bango na mitema bango bato bayebi oyo bomoni bachibala bomoni bolenga nkoi bomoni babe minaku bomoni bango nyonso to wana baleki na epai ya Chichi c'est-à-dire coup de chapeau pour un héros national. Oui, papa. Voilà. Ok. Pour place wana, c'est pas n'importe qui devait venir. Mais Bazai quand même sécurisé puisque. Bazai sécurisé, oui. Tout le monde indenge bateau, ba scander ba makambu contre Kabila. C'est la honte. Bona makambu Kabila sali bango. Parce que Kabila munisi bango. Fayoulou, tout le monde tant ba élection salami. Tant akimi partout, vérité des urnes et tout. Et que makamsko est fandi confirmer que non Félix Tshisekedi est président. Ce gars qui na stade wana, il va aller se foutre la honte. Parce que batonga bazela yo, banda ko zela au tournant. Il a senti cela, ce sont les hommes politiques. Bah on msu ba courage au baye, o toto ba bachi ba la banane. Ba yaki parce que bazali la gouvernement, tant Félix Akoti a sali quand même un temps avec Bango. Avant que Allo Baza démissionne comme qu'il a démissionné à la passation des pouvoirs, na nouveau premier ministre. Il était obligé à être là. Les autres ils sont encore dans le gouvernement. Ils étaient obligés à être là. On doit comprendre. Bah nani Katumbi. Katumbi, on peut comprendre. Puisque Katumbi, il vient d'arriver, il a le Lubumbashi, venir à Kinshasa avec tout ce qu'il a contre avec Joseph Kabila. Donc, il n'est pas encore sûr que non, ce qu'on a à Kinshasa, nous a protégé ou pas. Kinshasa, c'est Kabila. Il est à Kabila. Ce qu'il y a dans le Lubumbashi, il y a la sécurité. Vu fonctionnement à Kabila. Vu fonctionnement à Kabila. Comme il avait la gâchette facile, et que non, il a déjà encore passé par là. Et que nous, on n'a pas encore bien sécurisé Kinshasa. Donc, et qu'on s'appelle que nous, et Sali Katumbi, Kobanga. Non. Non. Voilà, d'un point de vue, on a d'accord. Ce que tu as dit, on a Kinshasa bien sécurisé. Parce que c'est lui qui est le plus dangereux, c'était Kagame. Par rapport à Moïse Katumbi. Kagame, ne moutou konto kangelo ko ndongi. To la kisi congolais que Kinshasa sécurisé parce que moutou ko Kagame ko zo vona ye na Rwanda, akita na aéroport international. Aye makolo makone na voiture ti na kata stade. C'est déjà Congo a sécurisé déjà. Non, Kagame diapason yeli. Attention. Supporting donc bango nyosu ba yete wana ezate ke pona bazo banga Kabila d'abord otangi l'homme du passé. Ce sont l'homme du passé. Biso to revendre na kata table auto sur la tête sur la Kabila parce qu'il n'existe pas. C'était l'homme du passé. Aujourd'hui, ceux qui mboka la biso qui compte. Nazo pesa un exemple moko. Il faut tela mboka lecture mboka. Kagame qui était comme titulaire d'hier. Ceux qui aujourd'hui a commis na Congo et que Bukavu réagir, Goma réagir, Lubumbashi réagir, c'est qu'ils ont compris un seul message que maintenant c'est l'heure de la paix, c'est l'heure maintenant tranquille. Ils sont beaucoup de si Kagame peut nous ça, paramètre à Ela Kinshasa, et là il pour Kagame a pour la réunion à tripartite. Badaki Misato. Yé Félix na président angolais. Bon, tant que vous avez bien déconné pour ça ne pas réunion. Azad à Tata Nanase, à Koufé Tata Nanase. Invitation ou pas invitation, au Koyate, au Sali Réunion Nabino, à pose du avion, aux Zongi. Vous le comprenez? Pour ne pas être critiqué, à sentir que non, la scène Logmo est bien été, il était obligé, tant que Félix Abi, il a son Lungwa, na Okina Stade, na Matanga Tata Nanga, ndé on Kagame Sukwa le Bika, Ngaba Nazoya, Nada Olandayo. Pour la cause de la Lunga, la partie à Kuna, c'est le fait Sozaiki, dans l'avion à Kende. Vous le comprenez? Paramètre Kagame a commis la stade, ils ont un ils ont une invitation. Il faut préciser que ceux qui ont été réunion, les acquis bien programmés bien avant. Avant même que Corée. Non, c'est ça. Non, ceux qui te robinent, on a bon Lorenzo. Lorenzo pas guiné comme un date. Lorenzo, lui, il avait prévu que non. Ceux qui corroient, moi, je serai là. Alors, écoute, ça, il avait prévu. Et ça, il va bien. Tu comprends ce qu'on a langage moto.
oh ya kokenango likolo donc ils ont compris que les mêmes jours au bango bako ya kozala sukama na Congo et ça jour au day wane ko voilà ils ont profité de ça mais c'est qui se disait ba mona ki que poto mona na kisasa normal donc à la température si on est aimé ou si il y a encore l'arche de guerre mukolo wana tripartisme na ezaki noko ba réunion bango ezaki c'est sila ki déjà bako ki no ko zonga mais ceux qui bango ba ki te le ko le papa to ko tene no du sol ba koti ils étaient bien réussis en attendant papa makamba sala biso to ko bossa na ngote mais les loyo ba koti ba profiter ba koti. Voici pourquoi on dit que Tshisekedi il est l'homme de paix. Bah critère na héros na ye, oh bah tozo il n'a qu'à contester c'est ça. Il y a on dit que Congolais a tellement mon Kagame, Congolais ont débatté. On l'a assis les cas ma banga ko mettre ma boko. C'est ça. Et donc la sabino que ngana za pour na kosanisate na za na besoin. Alors vraiment ngana profiter n'attend un petit peu message à Kagame et puis n'attend aussi message ya Lamuka puisque bato ya Lamuka puis bazaki même ceux qui faillu la quitter mais bazaka raté. Non non on bato bazé belé bato ya Lamuka. Yondo ko na monter na réseaux sociaux. Bazaka bato Lamuka. Bazali papa bazali mais la réclamation sur vérité des urnes mais baza toujours dans alors Kagame attendez à l'objet je vous remercie mes frères congolais dont vous avez frères naé donc vous avez des frères ah maintenant on est des frères ouais. Alors je remercie mes frères congolais pour cet accueil chaleureux. Je pensais qu'ils n'allaient pas acclamer pour moi mais ils ont acclamé pour moi comme si j'étais leur président. Je confirme que le président Félix est le plus aimé du Congo, contrairement à ceux qui réclament la vérité des urnes. Avec l'opposant le plus connu de la planète. Donc, tant que Koufi, ma cantine est kino et bien ma mobile n'est pas en boko. À mon niveau, tamite ma mabé, bakangi et bien béwana. Kokanga popé, il y a tant où vous étiez, il y a 2 ans. Na coutume à Balouba, 2 ans, moi ça a coulé à l'ambeto wanati. Mbeto gola na mobile na. Maman abandé gola na se. A 5 ko 5 na mitindo nyoso. Mais bon, on va chrétien beaucoup. Eh, et là mitindo, et là coutume est dans partout même na poto wa. Jésus-Christ azaki na coutume. Moi comme beaucoup boya boya. Même na poto. Excusez papa, Jésus-Christ azaki na coutume. Bon temps akena libala kana. Akena obenisate, akena le ko invité pour nani. Quoi ça coutume? Ça été mal comment qui m'a sangé. Coutume ka pona coutume. Mais ça makamute makambo. Pour ça chrétien. Voilà. Yango siko coutume c'est nga ndenge wana. Coutume est là bloquement ancestral. Ekufa te. Ouais. Même la poto wa ya la bato musuza wa coutume na bango. Ya biso ko toboma yango ba divorce ça. Voilà. Entre parenthèses. Bon, maman asali ngwana 2 ans. Adola na mbeto te. Asenga ko senga mais bato yo kika kama wana ite. A occasion pesa meli. Ayebi ndenge nini mwana na ye akoma na pouvoir puisque ba boya ki après nani makambo ya Genève. Tombisa no somona ndenge nekaki. Basala ki kuna bango kombo eko bima kuna kombo ya Lamuka. Comment la pourquoi balamusaki nani balamusaki Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe pour passer qui plan na bango vous comprenez na plan wana oyo bagaki 5 na oyo bagaki 2 oyo ade balongi président bimi na kati wana Vital Kamerhe na moté en malamu na ye akoka pa tsheli baya alo bakeno ngabe na kokendeka na présidence aibo ngai yo lokwa yo banda mutumala kana na tata na yo na tikelo esika na moni que yo mtokoza président de la République na tikelo ma président de la République to travailler ensemble. J'ai c'est on a salaki et là maintenant ça ko sala ngote. Congolais ça ko sala ngote to moté ma congolais. Congolais so moninga zui ya linga le kamoninga. Ya sali yango maman mata za reconnaissante ayebi a solo la bango mimbale a solo pe na mwa na ye. Ba nani yango ni mai que Félix a président. Kaka biso to ndimai to yebi non a président mais ba mso bandima ngate. Si le continue mo bulu ba la muka bimi ba contestation makamoto tant que maman a quitté ma belle Kinshasa, oh elle dit m'a quitté un jour au yango. La première des choses, à cause féliciter moi en Haïti, à féliciter la mouton avec naïe, oh c'est du bolam pour que non, moi en Haïti à comme président de la République. Yango c'est que merci wana. Donc Vital Kamerhe en étant sage, Wakani King, les connaisseurs, les malins, les intelligents, avec que non maman nga la salle de voix en Angaï. Pour avoir valeur il y a mouton dans la nation. Vous comprenez? C'est ça, et donc Salami Wana, et ça n'importe qui, et là n'importe quel mois si, ceux qui bakama ke be mambal non ding wana, au sala ka kilo kwana mama mata salaki. Yawolo na lina loba. Alors on a aussi to commis vraiment na souka ya émission na biso soki liloba vraiment robakisa ezali mais très rapidement. Merci. Ça très peu pour na kamuno tuna ki ya mama Marthe. Pour na petite histoire.
papa Tshisekedi en 2011 Moutazanga qui est pas comme président de la République et ça Vital Kamerhe parce que Vital Kamerhe fallait pas solande ba solaki ba yokana kité à se désister yango sala qui déséquilibre na papa mais tant ba yoko yokana Félix Tshisekedi président actuel pour Vital Kamerhe wakani ni king surtout le but politiquement aza mire par rapport à notre président parce qu'il occupe un poste et bien dans beaucoup biso poste ezangi ezaka premier ministre na président de la République tout est égal à ça saliam mais dans son niveau le non combat oyo ce qui ngana kei bagare ko bino ba kongole ba wela ngai assez facile na atali nenga ite face papa yo kene na yo c'est déjà une acte oyo ni Jean-Pierre mais on va bundeli na fayu ko nga bitume bimi na moto na Moïse Katumbi na mbisa na Moïse ka acte na ko ba keno aisika failo tika na nungala komi na 3 mois bagari yango ebande mo bitumba te tala bitumba ka pa ici failo que c'est là na 3 mois ngapena za la président bagar mais ya c'est facile pour na président de la République quand même maman fa za la reconnaissance nango yepe même yé moko Félix Tshisekedi le président qui ala ki reconnaissance nango yango to senga ba politicien o batikali ce qui c'est vrai pour na idée la mboka ce qui c'est vrai pour na bazana besoin mboka ke liboso bazana titi douana et au sala bien. Et qu'on ça bien, alors Ndeko, Nanti, Orozala, vraiment l'intervention en Souka, mais très brièvement, Nanga qui Baksamon sur déclaration, il y a Monseigneur Ambongo vers Félix Tshisekedi. Il vous revient à vous et à vos collaborateurs de parachever l'idéal sociologique de votre père pour conduire le peuple congolais vers la terre promise. Terre de justice et de paix. La paix véritable pour le fils et fille du Congo. Ça dit beaucoup. Hein? Monseigneur Ambongo Azali Mokoya Oya Télémaki Félix Tshisekedi pour la vérité des urnes. Oui. Mais Lelo donc à reconnaître que Tshisekedi a commis président et donc il faut conduire Moka Moma vers la terre promise. Bible lobby reste dans ma droite et je ferai tes ennemis tes marchepieds. Nzamba ibisi Félix tikala na boko na mobali bango nyoso basango balamuka bakokoma ben bakoya oyo yoko nyata bango na sema kolo avec l'Éternel ago sala exploit voilà basango na mukimbe yebi keno ba semer des troubles oyo baliaka mbongo ya bamindele o bazalaki pour que Congo ekata na ndambo alors batelemi basango oyo bazwaka ba iPhone ya muyibi oyo kota na Congo na frauduleusement alors batelemi si congolais que la Moka Fayulu Mutu a gagné. Ba pelisi moto oki babundaka na mutu oyo azana nzambete babundaka na mutu oyo nzamba ponite les mêmes basango lelo ba changer discours pour te dire que non ki bokonza nzambe ba wela kangote alors bien sikoyo mais mabiso na vraie démocratie il y a paix il y a tranquillité il y a restauration c'est-à-dire ayebi na ko penser mbala moko ne Tshisekedi wa mulumba terre promise na terre promise oyo Mosengo Lobaki, tel père, tel fils, maintenant ramener le peuple congolais dans les terres promises. Mais Moutou, comme on la terre promise, c'est qui? Boyoka qui le président Lobi, je ne cracherai jamais dans le combat de mon père. Azamboate, pas on la biloko sanza. Et là, ici, on est le wana. Démocratie à papa naye, état de droit à papa naye, ils allaient incarner naye to comme on a un peu ces monani. Merci, merci le messager. Dernière parole, papa. Malina Baksali comme messager auto lo bapona di kambuya parole ya monsieur Ambongo. Donc yo obo sende ko Ambongo mutalamuka. Monseigneur Moutalamuka. Ozo pour le bandi bongo to kenango. Bango baza bato ba contesta qui président Félix Tshisekedi d'une manière atroce. Do bandi maki to bonso ke pour la ko bomba bomaki na ye. Mais aujourd'hui, va changer maloma. Va changer le langage. Oui, je comprends parce que français ce sont des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Le va changer ma vie na sepeli ya mingi. Mais li loba moko oya lobi ya nzamba lobi ke o mema bango na terre promise. Yango na zako loba li lobo chaque fois. Joseph Ayebisaki bana Israël alobi na yebi ke nzamba ko visiter bino wana ya kozalate na yebi ke nzamba ko visiter bino mais mukolo bino boko koma na mboka o nzamba ayabino ozo kulele miel oyo kozana liberté boko kozala affranchi bobo sana babibembete bobo sana mikoba ndeko na biso c'est ça cette parole qu'il a dit ayebi ke na minute oyo mboka ndenge bango bakanisaki eza ndenge nzamba akanisaki te lelo nzamba la kisi bango contrairement yango moni bango tout baza à genoux devant Félix Tshisekedi Tshilombo azo gérer bango c'est comme ça ndeko lilo basuka s'il te plaît tous à la maître chora lobby ezali maloba ya nzambe ndenge Moïse azalaki na bana Israël aketi ntanga komi na
terre promise avant contre terre promise abinga na kota te Josué yo zo akende Josué ali abi pona nini abitenga na kota te pona bino ngaza ke aroga na kokite yo kende Josué akotisi kisiki da tamboli kisiki wa mulumba akeke na mboka mission esuki mwana azui eza lokola ndenge Salomo azalaki na David abi Salomo abina nzambe na kotongela yo ndako nzambe abite baboko non eza malamu te ya mabe eza na makila otonga ndako te moto ya kotonga ndako oyo atonga ndako nzambe ndako ezalaki Salomo mwana ya David ndenge moko lelo na Kisedi wa mulumba asalaki tout po akomisa bana ya Congo na terre promise mais mission ne soka ki na nzela eza volonté ya nzambe to lo bango ndenge wana malgré ba nyokoli ye basali mabeme nzambe alobaki akosuka wana siko ndi mwana na ye nde Félix Fati Béton yende azimoka akokomisa ngo na terre promise. Alors papa Kabeya yo lobinde nini lilo basuka ndeko puisque na monde on dirait en tourner à pasteur. Non parce que Congo pasteur parce que voilà to bimi na politique to na politique to côté na Bible. To na politique pour Congolais fa ba que no Congo est un pays mystique ils ont 5 ba 11 victoires na kata Congo. Ba Josué bimi ba Caleb ba bimi ba bato nyonso bazaki liboso ba soi disant pasteur ce sont des escrocs ba miyibi ba faxer ba ngouba nana ngwa ebite ke you Congo eza motema ya Afrique voilà nana ebio poumon ya Afrique na monde gâchette to eza na ya Afrique eza Congo même atatu ko mon Congo wana ya la forme revolver donc motono so misunu eza na Congo monde entier misa mwa na Congo c'est ça to na bitumba no so wana na ese chaque fois bitumba sikoyo Israël les amis terre promise non elle a été promise la terre promise il y a monde des années et la Congo siko tango mutamela ki combat a comme si combat a suki na nzela moi na zui relé ezani histoire ya Moïse hein oui Moïse n'a passaki passation ya pouvoir na Josué pour contre la tigali na ngambo politique bino bo continuer voilà ngana tigali na ngambo politique to préciser mwana oyo liboso alaki mwana ya bisote mwana ya turo nde benata mwana bana biso ali faut déterminer oyo mutu sa yebi tata na mama eza ya tout te na place à Fanda na place à Kolela voilà mutu sa yebi place il faut déterminer papa siko to lebi histoire ya Congo eza nde mona histoire ya Égypte. Pour l'Égypte, tant que comparons l'Égypte, c'est presque la même histoire. Ceux qui montent entier, non, nous avons il y a des Égyptiens, puisqu'ils savent que non, il y a des Israéliens, puisque c'est une terre promise, où ils ont béni de Dieu. Et notre pays, c'est un pays qui est béni, puisque tout se trouve là-bas. Donc, tout le monde, histoire, il y a Israël, là, histoire à Congo, similitude des alliés, c'est pour cela qu'on parle maintenant de la Bible. Mais en vrai, si tu l'as dit payé, il a fait par prophétie et piment. Aïe, Bible, Zali wana ya makasi ko. Kemea to yeli Bible to yeli Congo. To yeli Bible là, to yeli Congo. To yeli Bible là, te merci beaucoup comme na suka, mais il y a deux points que tu aborder te. C'est pas que na linga Bible te. To yeli, nous avons laissé partir mon peuple. Bible tout ça na bande banderiti suka. Donc zongi si to comme na attends, laissez pas Bible attends, laissez passer mon peuple. Bible ta kana kati deux points te toucher te aweza deux points ali problème il y a héros national il y a ndenge ba ko élever na héros national et puis problème il y a cercle oh maman na biso pas biso bazana ba mboka nyosu ba comprendre na linga ki na kota na muzindo ya makambo na te puisque tango na biso za muketan ba pesa bino parole bo monopoliser ka parole c'est ça le problème alors on a pesa bino 1 minute 30 secondes donc lilo ba moko héros national ba cercle échanger ba couleur et utaki poto ezaki marron et comme c'est comme pembe donc machine ne ça mis à niveau wana to banda vraiment 30 secondes messager to kota lo banzambete to lo ba politique s'il te plaît bon papa les cambo cercueil ils a faux débat voilà mais vu que ba cercueil o ya kana potowa la plupart ils sont protégés les akana na enveloppe mo bachaka likola cercueil pour na ba coup la place bachaka on a soute que cercueil ils ont ba coûté c'est un homme qui il fallait protéger son corps. Et comme Maman Bimba, ça fait 2 ans que Moutama a fait l'obité. Et ça a couverture, moi, il y a une enveloppe, il y a un cercueil. Et que non, comme Moko Bouye, pour les protéger. Si jamais dans les suites. Donc, Ezaki, deuxième cercueil. Double pour la bataille diaspora. C'est une protection. Il y a double pour la bataille diaspora.
interprétation na bango eza nzoto nde mutana akatité et là biloko musu ba interpréter oyebi ke moto soko akufi pendant 2 ans nzoto na ye ezalaka ndenge ezalaki ntango akufaki te même soko azalaki na kati ya morgue soko batiaki na baglace ata ya ndenge nini nzoto le corps humain ça se décompose donc il faut les protéger pour que ça arrive et la protection batiaki na cercueil donc ozo confirmer biso que Papa Chichi azaki na kati ezaki brique te na kati ezaki brique te et là Papa Chichi et en plus il faut savoir aussi laisser un corps na morgue ya Bruxelles vous savez combien ça coûte la journée pour regarder une autre voilà kaka nzoto ya mutu na kati ya morgue ah on a poto à mutu ba kundia na mabele ya photo ça coûte une fortune énorme ça coûte beaucoup 2 ans ouais mais il y a ça les 2 ans boyebi famille wana combien ba bimisi pour ba misa kunzoto ya tata na bango wana combien ba bimisi famille wana pour ba makambo ya 10 millions d'euros oh sokoni oh bango ba bimisi pendant 2 ans batuna ba se renseigner bato bana batembe 10 millions d'euros ça y passe que ça zambo mboka et là passe meselo ko mukepo eza mbonga mboka te eza mbonga basali ba kole mboka teka 25%. Oh bango ba bimisi pour la morgue wana eleki 10 millions pour 2 ans encore on a rata morgue na Belgique. Comme ça zolo ba mambo muyibi mais soki tokomoza ba mbongo tokunda na bato omuntu tezo ma bien te. Honorable. Ba se renseigner la Belgique quand on a morgue un jour et ça fait combien? Attaque à l'hôpital à Pamba. Soin à l'hôpital et ça combien par jour? Avant bon, on a le bac 30 secondes maintenant sur sali c'est pas 5 papa yo lo binde 30 secondes. Donc corps cercueil utaki na Belgique. Tozaki na messe na Bruxelles. Na Bruxelles cercueil ezalaki ya marron. Tango eke sikone mais na Bruxelles ba bimsaki cercueil te ezalaki cercueil. Tango ekomi na aéroport ekomaki ya pembe. Échanger couleur. Ezali nous na ezande coq batiak c'est-à-dire même ata na kati ya balati yango na kati ya corps batiak ba produit chimique ya makasi. Bakoko protéger nde cercueil wana on sait jamais et ko ozala ta mususu likambo esalimi ou cercueil ko kwa ou epasuki et ko exploser et ko ça passe na bato mususu et puis bakoko protéger be cercueil pour ko m'appelle bien na kati ya Congo et pas ezako kende yo sala na Roissy na service ni na sara na piste na sara na fret pour la crédibilité pour tout ndi mama yo zoloba loko yo sala na Roissy mon na biloko wana lekana misu na o donc la fait dans kufaki abebaki makasi omoni abebaki makasi batiaki ende on ba protizaki endenge basali wana batie nini mususu même ata bongo te soki elingo kerepe na avion militaire ezara vraiment na soute moko ezaya un peu trop serré omoni pe biloko ezara kati mingi donc il faut batia ngo pe na koki ndenge on na kati ba koti ngo po bebe sa cercueil était ndanga ko makuna ezara propre ezara bien donc batika globa papa qui s'est dit wa mulumba azaraki na kati cercueil ezaraki mpebe batie kuna c'est normal. OK, merci. Alors yo le bindeni cercueil et bongwani le kwa nguma donc ezaki marron et comme pembe. Non naza désolé parce que na moni neka nazolo bato so bazo uta ba bumbu ba mombele ba ngaba ba matete ba bandal ba lingwala ba gombe ndeto to suna maele te bandal za Paris 2 ans mutu wana za mutu bambobi wa chai na kata mausolée asa lokola mutu akufi normal te ba keno cha na lidusu donc soki mutu ba ko chai na mausolée il faut ba cha nzoto monsu ba yeba kate nzoto na fu ba komisango e koma penda donc ko ba nene komi ba chango ba matière moko fait ka kana ni ko po ko vanda si longtemps na mausolée quand même ndeko na ngai qui peut croire que 2 ans mutavai ngo ba ko fungula ka cercueil po yotala est-ce que yondi que président Félix Tshisekedi a côté de ma défense cercueil dans les banga na yo ngo yebi ke bakino ba Thomas donc il faut andi vraiment que non kino be banda mukile sama na ndima na été et puis kon dimeza ka kino te kino be ayo ko ne conseil te akoma niveau mo na to ko convaincre bango pété mais qui peut maman wana lokola maman Marthe est-ce que akoko ndima libanga mo ezana kata cercueil ya bande avant ba komisa ngo ndengo wana famille est restreinte bazala ki wana batozolo pa nika bake kunda la famille reste même Johnny Hallyday même Fidel Castro tamba kunda ke famille reste bomba sonde nini pour président koza la kwa ki na be na kolela bala kisebe na télévision maman na muso akoya ki a s'évanouir muso président akoya ki na simana batika la tsone nga koyi ba François Mitterrand ba tout le monde va dire papa eza faux débat et puis ça likamoko o eza honte pona ba congolais o bazolo ba likamanengo na fiko ka soni parce que soko dala ki papa na yo nanga yaya na yo bende kono bazolo ba ndengo wana et puis oso comprendre que za ndengo wana te là où maintenant ba congolais komi yango congolais asa na poto akomi boy bongo za na la mentalité mais ça honorable c'est un abaxelo comme alors 3 secondes au moni place wala ba check ko wana stade
place wana kati wana ezalaki malili ya kosakana te mpo nini batiaki malili na place wana soki ezalaki ke non eza kora Félix Mdela wana te na kati wana place batiaki kora Félix te ya papa na ya papa Félix na pourquoi place wana na kati wana place wana te kotika ba fleur pourquoi place wana batiaki ki na kati wana et prophète moko alobaki lokola ebembeye boye lobi nango Félix akufa akufi et c'est kokite et c'est l'équipe toi tu es l'équipe akufi te et qu'on a les 4 hein bon tous non les 4 l'évangéliste il faut beaucoup merci na mutu no tuni ya tolobaki 9 congolais sur 10 ya diaspora baza bandoki ça c'est un déjà 9 diaspora sur 10 baza bandoki surtout on baya poto kala mutu sala kate mutu sala ke souté mutu beta mutu ese beba baza bandoki parce que diaspora mutu ekote ya bato ya Congo mais na comme congolais baza na kata Congo mutu akomi kote ya diaspora ozona na siko à ce qui concerne beba o ba na Congo ne ba komi kote ya 9 diaspora sur 10 certes nazo ba 1% baza au réfléchir baza na mutu zo sala alors ebembe 2 ans na kati ya sanduku batiaki si esengi ke babomba ebembe mais avant batiaki si wana elaki mama Marthe na bana na ye na famille Tshisekedi nyoso bazalaki bakomona ebembe na bango ba mbome yango mama wana supporté pendant 2 ans titango ebembe za konika koya yo banzi ebembe na kati zate andi maga cercueil eya mais na tuni sikoyo accompagnant peut afin peut accompagnant peut avant na personne là ya mo siko na tuni sikoyo congolais oya kendaka na kamba soit disons Simon Kimbangu est-ce que c'est l'acceptation Simon Kimbangu mais ko bali kamba te puisque bon invitaki bango te bato nini bazana colère te na lobi na PC exemple na lobi que non banaki na besoin ba mona exemple bien te puisque bazaki wana c'est exemple bo bango lobi que non il fallait ba mona ebembe ya chichi na kati basi ba mbomaki ye poti ba kotia na kata mozele oyo kozala éternellement na Congo pour la visitation à bateau mais ce qu'on a tourné tango bato bakendaka na kamba soit disons Simon Kimbangu est-ce que ça na congolais oyo amona Simon Kimbangu non na sekuna batia matuka na bambula moto so na keko so simbi boy ngaite le messager qui polo na mawe mutazo koloba et que comme mutu ezalaka na kamba batia matuka soki okei ko simbi moto messager loba que ça n'engage que moi ils ont engagé Eroté oui na lobi bien que non ça n'engage que moi en tant que le messager déboulonneur spirituel yango na lobi boy tango lobi que non bala kisabino bo Saint Thomas bala kisabino ebembe ya Tshisekedi na kati ya cercueil bongo oyo ya Simon Kimbangu oyo bosibo monango non alors ngai kutute j'étais informé bel bien na le messager Kimpulu oyo abeti la kasete na makamotali ya banguza na Maroc aloba kuna bachane matuka mbabula et puis na ekeko s'il te plaît kokata te bacha matuka na mbabula basimbaka mutu soka ya simbi ekeko zoka moto bia na yo kina moni bala kisabiso na no bemba Simon Kimbangu ndesima to kono fula bino ya mozele ya Tshisekedi on a ko répondre batwana ya alors bande ko balandi ezali vraiment donc dans cette ambiance qu'on achève notre émission d'aujourd'hui tout en espérant que vous êtes nombreux à liker, à vous abonner massivement pour les prochaines, pour ne plus manquer nos émissions. En tout cas, et Sengo Isaki Abiso, ba maman, ba papa, na ba mboka, nyonso bino bo sangani, vraiment to sengi la bino bo partager ba mission, la bino bo s'abonner massivement, puisque ba information à solo ezande awa netolo baka tokena luka ba information na Facebook te na Dailymotion te na Snapchat te na tokende ke vraiment na source ya masolo esikani biso tokena ko kundola oyo biso toyem sa bino merci beaucoup et à très bientôt sur Eurotech TV. Au revoir. Bye bye. Au revoir.